Bandeko oyo ezali analyse ya Saratola makambo asali na 2021 oyo pe makambo asali na 3 mois oyo eleki to 4 mois na makambo ya famille ya Fally Ipupa. Alors résultat na ngai ekoyebana na kati ya analyse oyo naza kosala sur Saratola 2020 oyo nazo salela analyse na YouTube soki asali nini. Saratola naza kosalela analyse parmi ba youtubers congolais a joué rôle nini, aza nani. Saratola nazo sala analyse na histoire na polémique na situation oyo eleki ti ezo continue koleka ya famille ya grande star na biso Fally Ipupa. Donc Saratola nazo salela analyse complet sur le net na nyonso oyo esalami na 2021. Alors Saratola pananga nazomona seki to na analyse oyo nakosala ekolakisa bino ngai namoni Saratola nani, natie ye bisika nini, azali nani, namoni ye nani. Conclusion nango ezozwama na analyse oyo nakozela te 2021 esila, mais oyo nazopesa lelo yango wana na silisi pona 2021 na kombo ya Saratola. Oyo nyonso akosala sima ndenge moko kaka, resultat nango nazopesa yango kaka na émission oyo ya analyse sur Saratola. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnettes. Mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Saratola na kanisa bolandi ye na 2021 oyo makambo nyonso asali na internet. Alors bolandi lelo direct oyo Saratola asali na kanisa. Bomonaki Saratola tango abandaki pe tango abimisili biso timiniki. Bolandi ndenge amemaki mokili, scandale asalaki, ba site oyo ba créé pona ye, population oyo elandi ye, bato oyo basali marche likolo kaka ya maloba ya Saratola. Mutu nyonso asentiraki puissance ya bémission ya Saratola. Même Niki Menga oyo apesi makambo na Saratola asentiraki puissance ya Saratola pe akomaki kopesa ye confiance koleka mokili mobimba. Akomaki vraiment kokonte na Saratola. Alors Saratola azwi ba qualification oyo mutu nyonso apesaki ye. Pe bato nyonso bakalifiaki ye bakalification na ndenge bazomonela. Pe mingi basalaki erreur te, bakalifie Saratola ndoki, bakalifie ye sorcier, bakalifie ye alingi koboma Fally to alingi kosala Nana Ketchup mabe. Po na kati ya ba video aza kosala ezolakisa pe na ndenge ezalaki. Boyebi yango bino nyonso
ata na détail yango en brèveté boyebi yango. Saratola akoti boloko abimi. Saratola aye ko chanze akomi sikoyo koloba contre Niki Menga. Nakanisa to traité lisusu ndenge esengeli. Ndoki makambu oyo nyonso traitaki ye. Alors Saratola akomi kotia ba audio. Tangu akomi kotia ba audio mingi bavandi muke silence. Misusu balobi ata atie ba audio tokofinga ye abaluki ye kaka apreparaki yango kala. Batu o bazalaki na ye balobi azalaki ne banda kala kote fali aya kosala biso baje. Explication eleki ndenge na ndenge. Mais Saratola azo continuer. Pe aye kotiela biso audio moko ya minene après Niki Menga na Fally Ipupa ba passé na tribunal le 6 juillet na le 8 juillet. Alors ye aye koloba na biso. Pe na kati ya koloba wana alobi meme na justice o eleki na France na tribunal ya Nanterre. Alors ba preuve o ezalaki kuna Fally Ipupa le king azalaki nango na bavoka na ye ezali maloba pe ya Saratola eza na kati. Pe Saratola alobi makambo oyo akoloba na live oyo alobi na live ewuti kaka ekoki kowuta kaka na Tantine Tina to Fally Ipupa to Nana Ketchup. Ekoko wuta na bato mosusu te sauf soki Fally ayebisi équipe na ye eyebisi na bato mosusu. Matangi bato kako bakokoyeba makambo wana po bayebisa ye. Elingi koloba Saratola azali na contact direct na bato oyo bakotisaki ye boloko. Elingi koloba Saratola bato oyo bakotisaki ye boloko oyo pe bamonaki ye ndoki oyo biso tomonaki ye ndoki. Alingi koboma famille wana eza na contact direct na Saratola. Alors soki famille wana ya le king ye moko na Fally Ipupa andimi maloba ba audio ya Saratola apesa na avoka na ye, elingi koloba netis le king Fally Ipupa azo solola deja na Saratola ata basololi te ata bapesani mbote te me kozwa andima azala na bapreuve baudio ya Saratola elakisi bazali deja neti ensemble. En bref elingi koloba boye soki biso nyonso o tokangaki Saratola ndoki tokangaki epona mabe oyo asosala na famille ya Fally na Nana Ketchup surtout na bana. Sikoyo toyebaki pe bango kuna bakozala vraiment abati. Tangu pa komo loba siko bien pona bango tozakaka na tina kolimbisa ete ye moko pa lobaki ayebi tokolimbisa ete. Me lokola ba audio na ye bandimi bazwa yango bazala na yango seke modèle ekendaki ekoma tina maboko ya Fally ekoma ti epa ya avocat ekota tina tribunal elakisi Saratola famille ya Fally Nana Ketchup Tantine Tina bazozwa Saratola vraiment réellement ayebaki makambo wana te akomplotaki na Niki Menga te kaka nde tangu ayako découvrir eza vérité azako mona ndenge akozongela sima te esengelaki a négocier na Niki ye moko po azonga sima. Yango wana famille wana ezozwa Saratola ndenge biso tozozwila ete. Alors ngai sikoyo o nalingaka internet
nalandaka internet nalinga pe rando lokola bandeko mosusu bozolanda ngai. Siko Sarah Tola tokotia na place nini? Ngai personnellement na analyse na ngai. Sarah Tola na kati internet na 2021 oyo nazo chaineti leader. Donc soki ezalaki championnat ya ba youtubers nyonso o bazo sala ba émission na ba o bazo sala ba rando na ba oyo bazo créer ba polémique na ba buzz. Sarah Tola 2021 aza leader. Mutako lekaye na kosala émission ndenge asali azate. Même asali yango désordre, même asali yango na ndenge batamaboma, même asali yango na ndenge ya bandoki. Mais mutu moko te ayebaki style Sarah Tola azako beta. Na kanisa bino bozolanda nga, boza d'accord nanga. Soki boza d'accord nanga ite, ezali kaka po bolingi kozala d'accord te. Parce que soki tolandi maloba na biso, ata Sarah Tola lobito chanze te to inayi kaka. Bino moko boko chanze. Nenge famille ya Fally Ipupa e chanze ata ba expliquer biso te. Parce que Sarah Tola a prouvé carte par carte makanisi oyo tozalaki nango ezalaki bongo te. Ye ayaki mpo na vérité, ezalaki mpe mpo na vérité. Soka bakisaki biloko mosusu akosala parce que ayebi ke apasaki de trop. Toujours ezalaki style na ye. Alors ezalaki somo, ezalaki mabe, mais Sarah Tola abeti biloko na modèle moko oyo mutu a imaginaki yango te. Yango Sarah Tola 2021 tie kosila na décembre mutu akobimisa style ya makasi abeta biloko lokola Sarah Tola beti azate. Mutu akoningisa population ya bato ebele na planète Terre tozali neti Sarah Tola ningisi na communauté congolais to na communauté ya bato balobaka lingala na ba youtubers ezala na ba facebooker ezala na ba instagramiste kaka na kati internet. En tout cas na ndimi te bazali soki bakozala na deuxième place. Sarah Tola 2021 azali leader makambo ya sali na ndenge ningisi mukili, na ndenge lobisi bato, na ndenge bafingi ye, na ndenge baloli bato ba ide, na ndenge tiki bato na ide mosusu boye. Esteli wana ne beteli wana oya kolobaki ayebaki ekokende bongo azali te. Pamba te Sarah Tola modeli tu amemaki biso liboso bato nyonso bayebaki ndenge kokokende to bato mosusu mayele o bavandisa YouTube neti ba Karine Mokonzi bayebaki ndenge kokende. Mais ndenge ekomi lelo même mama YouTube Karine Mokonzi ye moko azana ba point d'interrogation andimaki te na minute kokende boye. Alors soki Karine Mokonzi asa mama YouTube biloko tu oya pekisaki Sarah Tola na ndenge alakisaki ye e banda kokende pe ndenge Karine Mokonzi alobaki. Mais sikoyo echange même Karine Mokonzi oyo azelaki yango te. Soki azelaki yango te oyo batikali bango kutu bulu yeke. Banene ya kelokelo eloko azali wana sikoyo akobeta kaka kelele to kelokelo. Parce que azala likambo so akosala te. Malika Mania, fiancé nanga, la plus intelligente ya ba chroniqueuse o bazana Congo, yepe Maëli Masuki, loba soka koloba, akoloba kaka neti nga nazolobela pamba te azali mopanzi nanga. O elobinga elobiye, o elobiye elobingai. Alors Sarah Tola ndenge azali wana. Bandeko awa nga nazoloba ponga na lingaka internet. Na pesaka bato ba point selon nga ndenge na moneli. Sarah Tola modèle abeti, modèle na moneli ye. Nazali sûr et certain, mutu moko te akoningisa buzz na 2021 oyo ndengi Sarah Tola ningisi. Mutu moko te akoningisa
Batu ebele ndenge Saratola aningisi. Mutu moko ta kosala makambo neti Saratola sali emema batu na makala pe na tribunal française na kati ya la France. Oyo yozomona le king chanteur meilleur oyo yazo simba lelo yo siksa makasi na Congo na Afrique atelemi devant justice na bavocat avec audio ya nani ya Saratola. Le king Fally Ipupa Nana Ketchup batindi Saratola na justice. Lelo Saratola atindi bango na justice na kati ya la France na tribunal ya Nanterre, tribunal ya makasi po ba tribunal ya makasi na kati ya la France ya Bobigny ya Nanterre eza ba tribunal ya kosakana te. Mutu akosala yango aza te. Maloba ya Saratola, kamera ya Saratola, puissance maîtrise ya Saratola, yango mutu esali makambo yo mutu imaginaki yango te. Batu baza kobenga heureusement Saratola lobi akoyambaka ba coup de fil moke. Bazo yebenga bazo loba Saratola na yinaki yo na lobaki no boye. Nasala likambo koloba no te kaka merci. Parce que batu baza troublé. Saratola a memi batu. Saratola memi maîtrise moko. Oyo muta imagina ki yango te. Saratola koti kasho. Ba téléphone, ba kangi yango batali, ba preveza te. Mais Saratola a bombaki bodio sans que batu ba yeba. A complicité na ye mobali Diego Milito. Saratola a memi internet na niveau moko ezalaki te. Soki ezalaki boloba nanga, ezalaki wapi? Saratola azwi histoire ya Niki Menga a memi yango niveau Niki Menga a imaginaki te. Niki Menga imaginaki ako kontrole nyonso. Ti lelo na mokola lelo azalaki si azo kontrole nyonso. Mais na minute yo Niki Menga za abati, abandonné, lâché, même na bana na ina katandako. Matanga tina famille, mais muta kofite. Saratola na minute yo direct oya sali. Maloba oyo ezoloba mana lingala. Na mokola lelo yo bazo traduire yango na ba Côte d'Ivoire, na ba Cameroun. Tolinga te bazo traduire yango. Na kata tribunal ya Nantes ba preveza na lingala bazo interprète azo traduire yango. Bandeko interprète oyo azalaka na kata tribunal bokanisa te ke bafutaka ye 100 € par heure. Non. Bafutaka ye 50 € par heure. Non. Bafutaka ye kobanda 800 € par heure. Le bandi na 800 €. Et la kisite ke soki abando interpréter heure bando compter bongo te. Tango alongwe na ndako na ye na tango akomi wana heure ezo compter. Na tango bazo pema bazo zela audience ye bazo fute kaka. Donc olongwa na ndako ne soka longwa ki na 8 heures. Donc 8 heures ti 9 heures 800 € to 1000 €. Donc par heure e bani na 800 € matali kolo. Donc elinko loba ndenge Fally Ipupa memaki ba audio ya Saratola interprété na compte ya justice. Alors aza payé na l'état na prix wana kobanda 800 € matali kolo. Pona bo comprendre nyonso wana ezo salama na pouvoir na maloba ya Saratola. Saratola a contrôlé internet.
na ndenge moko esalama te. Sarah Tola a dirigé Internet na ndenge moko esalama te. Sarah Tola tindi bato basambela na ndenge moko esalama te. Sarah Tola asalisi ba marche na ndenge moko esalama te. Sarah Tola sengisi ba autorisation na ba commissariat na ndenge moko esalama te. Sarah Tola abeti Internet na ndenge moko ebetama te. 2021 muta kokanga Internet lokola Sarah Tola azate. 2021 muta koningisa Internet niveau international neti Sarah Tola azate. 2021 muta kokota makala 15 jours abimi pe atindi batoyo bakoteke makala na justice na ba preuve na ye azate. Makambu Sarah Tola sali ekokozala pe na kati Internet na niveau Afrique nano esalama te. Donc Sarah Tola ndenga zawana abeti Internet niveau moko ebetama te. Oya kondima te ke Sarah Tola aza leader 2021 na Internet a kosen liboma. Toza na tina te 2021 esila. Ngai papa Robo na zolo bango. Toza na jie sikoyo. Mutu moko te akokoka kosala oyo Sarah Tola sali ti 2021 ekosila. Nazali nkolo te, nazape prophète te. Mais oyo Sarah Tola asali eza impossible te mutu musu asalango. Mais nandimi te. Nandimi te. Pe bato ebele na mokola lelo tango balali. Sarah Tola a changé bango forme na modèle ya komona makambo. Sarah Tola a koedike bato ebele oya mayele. Kobanda na bato ya première classe tina bato ya C o bateta bandika neti babiso ba papa Robo. Sarah Tola a koedike bato ebele. Sarah Tola alakisi bato estile mususu ezala na Internet, ezala te na Internet ya betiango. Sarah Tola alakisi ke soki boyebaka makambo bato ndenge kokende. Mais oya ye sikoyo nana yebaki yango tombola musapi. Boyebaki parti. Mais sosi kutu bayebaki loko moko te. Mais lelo oyo Sarah Tola biloko akosali na bisika komi bato nyonso kao. Kao ezala omonaka makambo na va. Ezala olobelaki ba prophétie. Ezala soko monaki nini. Mais oyo Sarah Tola sali omonaki yango te. Sarah Tola chicoté Internet. Sarah Tola la kisi ki aza poids lourd. A komi poids lourd. Sarah Tola la kisi force. Sarah Tola la kisi méthode. Sarah Tola vandisi kombo. Sarah Tola kangi histoire Internet na 2021. Sarah Tola bakobosa na kombo na ete tina Côte d'Ivoire, na Cameroun, na kati ya diaspora, tina ba étranger. Sarah Tola kombo na ekoti na justice française, na kati ya tribunal ayaki te, azalaki pete. Sarah Tola ba audio na ekoti kala ba archive na tribunal ya Nantes. Sarah Tola masekite. Sarah Tola abeti biloko na ndenga mayele. Kombo ya Tola, Sarah Tola vandisi yango. Papa Tola akokoma siko fier na mwana oya bota kombo Sarah Tola.
Papa Tola akokoma na fierté moko oyo ezalaka te. Ba sœur ba frère ya Sarah Tola bango tu oyo bakaki soni. Sarah Tola yokisaki bango na minute oyo baza fier kozala na ndeko lokola Sarah Tola. Baza na tolo ya kotombwama koloba na mukili. Sarah Tola wana aza ndeko na biso. Sarah Tola komi fierté ya famille na ye. Sarah Tola akoko tambola tie liboso ba parquet bisika bakangaki ye. Bakopesa mbote pe bakobetele sali. Sarah Tola procureur oyo atindaki na makala. Soki bakutani ako invité balia na restaurant. Sarah Tola bato bazoluka ba yeba ko travailler bien internet. Bakoluka ba poussa na pembe na Sarah Tola. Alakisa bango ba technique. Sarah Tola abeti eloko oyo ezala te. Abeti niveau moko ezala te. Aningisi pe akangi makambu na niveau moko ezala te. Sarah Tola pendant 4 mois a l'accès pouvoir. Soki batu balobaka ki journaliste ezali 4e pouvoir. Ata ba journaliste à télévision pouvoir na bango esalama mingi te. To emona na kutu te. Mais Sarah Tola nana koloba te ki azali pouvoir. Oya Sarah Tola pouvoir esalami pendant 4 mois. Pouvoir maloba zo loba technique azo mema ezo uta na mutu na ye. Azo maîtriser ngo ye. Azo contrôler ngo pe bien. Sarah Tola l'équipe na ye mobali na ye Diego Milito en tout cas et stratégie ba memi oya komona ezandenga na zoloba te azakaka na posa aloba bongo. C'est tout à fait normal. Ba adversaire fo bazala. Nani akolinga azala sima ya Sarah Tola. Karine Mokonzi akolinga te 2021 azala sima ya Sarah Tola. Karine Mokonzi azala la Chine. Non, impossible. Midala Taylor yena moni akondima azala na sima Sarah Tola. Pona moni sabando chanze ba idée. Parce que Midala Taylor ayebaka kufa soni komona passe surtout lokola ye azana niveau ya Karine Mokonzi te. Donc faut andima rapide pour yoka sonite. Alors Sarah Tola nengazawana abeti eloko. Général Makoso a vendu ça pouvoir internet na kati ya Côte d'Ivoire. Yango pe edaka ye asala makambo asalaka en dehors ya internet. Ye wana mutali boso na Côte d'Ivoire azomona Sarah Tola puissant. Soki Général Makoso a critiqué qui va journaliste à Congo pour balobaka lingala. Mais non. Siko yepe kuna azomona ba mine d'étoile. Sarah Tola nenga zawana pas ba Général Makoso. Pas ba lolo oya Cameroun. Atakutu lolo bote oto monaka lobakite ya Côte d'Ivoire. Sarah Tola bazomona na niveau mususu. Na Congo bazomona pe na niveau mususu. Ba musiciens congolais bisika bazali bazomona surprise a monene. Ba homme politique congolais bazolanda makambo yo Sarah Tola zoloba. Sur 100% y a ba homme politique d'autorité ya Congo. 90% balandi yango. Soki balandi te bakolanda yango. Parce que Sarah Tola na minute yo aza respecté. Oya ko respecté te
nazolo basiko na autorité faut ba respecter Saratola parce que aza na pouvoir alakisi capacité ya koloba oyo biso nyonso ato témoigner ki Saratola ninga boma le king aninga bebisa famille aninga bebisa nana ketchup na ba via ba famille pe monani pe to moni bisika batindi na makala to moni ndenge baluka kiye abimi tozo mona pe ndenge tozo fingai na babiso nanga moko Saratola maîtrise abaloli makambo kaka bato batiaki na makala bango nda komi na bango bien même bango bandimaki te bakoko sala likambo bongo bandimaki te bakoko négocier na Saratola bandimaki te bakoki kozwa eloko wuti ba Saratola Saratola toujours maîtrise ozotala elongi na ye ozomona azotremble te azosuba te atiki Niki Menga sumba na yo makasi Saratola bien concentré maîtrise en soi Saratola leadership ya kosakana te bandeko respect na Saratola ngai papa Robo respect na Saratola bisiko zali mais félicitations en tout cas na péciose félicitations ngai papa Robo na félicité yo na lobby oza penza na pouvoir oza penza na mayele na internet otikali na histoire na likambo etali pouvoir otikali na histoire na likambo maîtrise en soi otikali na histoire 2021 etikali ya yo na histoire Saratola ozali puissante oza puissante oza muta kosakana te ozali muta kosakana te olakisi yango nga papa Robo fona loba oyo namoni pe ona sentir Saratola mes félicitations respect na tikio botika la malamu bandeko. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss ya ni a danger. Donc on va accepter le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama ona na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss ya ni a danger. Donc on va accepter le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama ona na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss.
Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.